Ingeta. Voilà. Naye kosala moi petit vidéo oyo il y a quelques minutes. Ça fait longtemps, quelques mois, peut-être que bon moningate na sali pe vidéo te. Naye lelo tomeka ko solo na muke. Naba makambo ezoleka na kati ya mboka, na kati ya diaspora, na kati ya résistance. Tomeka nanu ko pesa na ba idée na ba conseil. Voilà. Lelo oyo ezoleka na kati ya Congo, Zaïre, mboka oyo ya somi, mboka oyo eza na kita nyonso. Lelo makambo ezoleka oyo tolobaka, toyebisaka bino, tobelelaka tous les jours, à tout moment, que mboka na biso eza bien te. Zaïre oyo toyebaki yango, oyo tobotama na kombo ya Zaïre, lelo mboka oyo eza ya kokende. Tozo perdre mboka oyo Congo, Zaïre na biso, tozo susu na contrôle na yango te. Totia mai na munoko te, bandeko. Toloba vérité. Contrôle na mboka oyo toza nango lisusu te. Oyo tozali koyebisa bino à tout moment que le pays est occupé, va envahir biso dans tous les coins. Réalité oyo tozali koloba et yango ezo salama. Tobelelaka, tolobaka, toyaka, basusu babengaka bamonaka lokola biso batamaboma. Lelo réalité yango ezali. Ezo salama. Tozo mona. Moko na biso na kati ya mitema. Na makanisi na biso. Mboka oyo tozo bungisa yango. Sans qu'on se rende compte. Biso moko. Tozali ba responsable ya malheureuse ya mboka oyo. Tokobomba yango te. Parce que tolingi mboka oyo te. Parce que soki tolingaki mboka na biso. Tolingaki Congo penza oyo tolobi ki Congo eza mboka ya banka. Nde tobundelaka yango tous les jours. Lelo tozali na ba problème ekwei presque partout. Binemi bakoteli biso partout. Binemi baza ko utiliser bandeko mosusu pona ko déstabiliser Zaïre. Bozomona yango. Est-ce que vous allez réagir? Est-ce que tu telemi? Est-ce que tu beti maboko na mesa tolobi trop c'est trop? Bandeko tozwa conscience. Est-ce que vous allez mboka mususu? Talaka ba place mususu bozali, place mususu bandeko bali ba Congolais ba Zaïrois bazali. Est-ce que vous allez à l'aise dans mboka wana? Na kati Afrique du Sud, na Angola, même awa na poto. Est-ce que vous allez à l'aise? Vous allez à l'aise dans mboka oyo zali oyo ya yote? Motema na toujours ezaka na mboka na yo. Place ba kokono bali, place famille no ezali.
place bande kono bazali bakunda bango motema na eza kuna. Et c'est que tout à fait normal. Mutu na mutu ayebi place ya uta. Lelo tozali ko perdre Congo, même pas. Tozo ko tembola musapi to lo bakeno. Tosi sala likambo ya Congo, ya Zaïre. To sala nyonso tout to récupérer. Oyo to ko récupérer, to se reconstituer. Bongo to banda kolanda. Village par village. To récupérer mboka ona maboko na biso. Territoire nyonso tout so bozo ebate za conquis. Nini etikali na biso lisusu. Est-ce que tu vas rendre compte na yango? Tu vas se rendre compte te. Mais parce que tu lingi kaka masano, maseki, kosolola, kokobina, komela, conscience, tu vas penda kuza conscience mon côté. Oyo ke tolobi soki lelo to simbi mutu eza soni na Afrika. Toza incapable ya kotia bato libanda. Moi ba petit mboka moko mike ba envahir biso. Désolé, dommage. Pona mboka oyo, pona peuple oyo, alingi masano, mabina, loenge. En tout cas, na moment où to komi na yango, et c'est ce moment où il y a qu'à réfléchir. Qui est avec qui? Tout ça la nini. Moment ezali. C'est un moment moko photo sangana. To bundela Congo lisanga. To telema. Lokola mutu moko. Pona. Kolongola, kobengana, banguna o basali, bazo sala bosoto na kati ya Congo. Toza na solution mususu te, o baza koyelaka biso kilikili. Bazo bengelaka biso bikolo mususu po baya kubundela biso. Comme si biso toza capable ya kubunda te. Comme biso toza capable ya défendre mboka na biso te. Bazo koka, baza koya koyela biso encore ba pays mususu, ba mboka mususu po ba kota, ba fanda, ba s'installer. Peuple, bandeko, l'heure est grave, hein? Toze sous ngonga te, hein? Toza lisu sous ngonga te. Yango wana na yepe na lelo na mukwa lelo na sala moi appel oyo toko salisa. Le 28 octobre mwana nyoso ya Congo, mwana nyoso ayebi kaza Zaïrois. O alingaka mboka na ye. O ayebi ke mboka oyo ezotambola na ndenge ya loyenge. Ou aza conscient que non, ma terre patrie, na kotikela yango mutu te, bakozana espace te, tokotia bango molunge. Le 28 octobre oyo, ya mo eza koya, tobengisi bino. Tokende biso nyoso na ba ambassade oyo eza kotia biso moto. Ambassade ya Rwanda,
na ambassade ya Burundi. Baza musika te baza pembeni. Toko telema wana. Toko zala wana. Tosi to sala yango. Yambalo toko sala yango isu. Tola kisabango ke tozalaka awa na Europe tozalaka veillé. Le 28 octobre, oyo mutunyo sa benganya zali Zaïrois. Peu importe ce que mais tant que tu sais que ta terre est occupée, c'est le moment d'agir. C'est le moment où biso to bengi sakabino to lobi ke boya to sangana to kende to lakisa. Na monde entier batu to pointe bango misapi. Tala bato bazo déstabiliser mboka oyo. Congo, Zaïre, na biso bangoyo. Yangwana toza ko bengi sabino le 28 oyo. Ya mois oyo to koti le 28 octobre. Beaucoup de plus de détails na mikolo ezali koya. Mwana na mwana bengana abongama. Bisika yo zali oyebi ke mboko yo ezaka boye te. Bisika ozali oyebi ke mboka oyo ezoke na maboko mosusu. Nini okosala? Soko yete ko représenter kibumoto na yo. Oye kolakisa te banguna oyo ke biso tozali wana toza koveye na bino. Si s'agit ya kobunda to kobunda. Toko tika bango boye te. Toko tika bango pete ba pavanaka na kati ya mboka oyo à l'aise. Toko tika pe bango boye te bazalaka na à l'aise tant que bayebi ke ba osala biso mabe. Futo la kisa bango ke biso to ali. Zaïrois azaki mobali. Tango Zaïrois azaki kotambola bisika azali ayebi ke oyo bato oyo bazalaka bato loyenge babundaka. Tobundaka. Tokoki komitika ti lelo boye te. Eza likambo te oyo kokende na ba négociation. Non. Bolongola ba ide wana. Ba ide wana oyo te boza kotia bozo tika bato musu basala misala. Non, non, et ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et qu'on marche ceux qui tozali ensemble. Peuple tango yoki lola kezako beta. Eza baninga bazako bengisa, mais il faut koluka ko soutenir koya. Nde bisika wana nde tozongisaka bangu na sima. Nde bisika wana nde toyebisaka bango ke toyebi bisika bozali komema Congo, Zaïre. Topusaka bango sima. Nombre oyo tozalaka na yango tange mataka hélicoptère pe mati etelemi likolo. Tosi tosala yango. Boni tokomi boy. Boni tokomi kotika. Tokomi bazololo. Mabina oyo nde boza koluka kobina yango nde komisi biso boy. L'heure est coquille. Yako telema. Ngai mona olonga te. Ngai. Naebi ke na yo na ngai. Tokolonga.
opesa nga makasi nga na kopesa pe makasi obatela ngai nga na kobatela yo ngai moko na kolonga te biso moko tokolonga te yo na nga nde tobengami po te mboka oyo totelemela yango oyo tosalaka oyo tokosala yango nde kopesa ba oyo bazalaka ta mboka makasi boyebi yango pe bien yango nde moto ekobouge mitema ya bato boyebi yango pe bien ekobouge conscience ya moko na moko boyebi yango pe très bien na ero tokomi na moni que peuple zaïrois moko na moko il faut bana kolata kanda bisiko zali voilà tozali kobongisa yango que mukolo wana j'espère que moko na moko bisika yo zali teya ndeko teya bana teya ba compatriote mususu peuple congolais mususu il faut azala présent toza komona o eza koleka ezoleka na miso na biso pe boye tozomona toza koreagir te olingi nani asalela yo olingi nani abundela yo soki yo moko te obandi nano kobunda mutu musa ozala te oza yo moko l'heure ekomi moment oyo ya kosensibiliser bandeko oyo peut-être bazalaki mwa muke ya kolala pe amoni aza komona mayema azali koleka na Congo oyo ezali kosalama badeplace bakomi ekomi ti na bandundu n'importe à Congo te. Est-ce que vous se rendre compte yango? Mais il n'y a pas si longtemps, Bangombe, tozako mona, na bato bazeko yana ya bango, mais ce sont eux, baye wana, mais bozo mona yango te. L'heure yango wana ba pesi. Bande konangai, peuple zaïrois, toze sou na ngonga te, soki to telemite. Ngonga na biso yango efe beta. Bisika yo zali. Bisika ofandi. Okola esupongite. Déjà olalaka bien te. Déjà oyebi ke mboka na biso so na maboko na biso te oyebi yango. Déjà oyebi ke mboka na biso eza occupé. Qu'est-ce qui nous reste à faire? Détermination na biso. Force na biso oyo toko telemela batwana. Pe bazaka bango moko te. Bazali na baoyo tofani na bango awa. Bisika tofani na bango. Bango baza au courant de tout ce qui se passe. Bayebi plan ya balkanisation oyo. Bazo tika yango balobi. Soke simbi e simba. Soke simbi te biso to sukola maboko. Il faut to sala nyoso to échouer plan oyo. To faire échouer yango. Bozo e bate. C'est à nous,
c'est à nous. Biso moko nde mutu foto sala yango. Peuple zaïrois, il faut yo moko ne faire échouer plan oyo. Il y a balkanisation. Il y a eu 2-3 ans. Tokendaki na bureau ya Didier Renders. Tokutanaki na secrétaire na ye. Alobaki boye. Bope sabiso ba levier. Oyo tokoya tolobela makambo na bino. Quels sont ces leviers? Ces leviers sont simples. Bobundi, babomi bino, biso tolobi. Tant que boko bundate, biso toko bundate. Bopesa biso ba levier, tolobela bino. Soki bobundi, ke tomoni boza ko bunda, bako boma bino, biso tsikoyo toko zoba. Toko zoba levier wan. D'autant que bino moko bozo bundate, nakoya ko bundela yote. C'est ce qui veut dire. Ben soki boko fana ndengwana, boko fana ndengwana. Amashaki mona ete. Onazo lobela bino, eza lokutate, c'est la réalité. En face, na biso, bandeko bayebi. O tozaki na bango bayebi. O bayaki na message wana, tusito lobaki message wana. Donc ça veut dire que il faut ba monana nous d'abord zaïrois azo bunda ndeko mona bango bako changer makanis na bango bango nde bako changer balobi plan ya balkanisation oyo ekosimba lisusu te zaïrois sa telemi il faut ko arrêter yango bako yeba ndenge ni bako détacher ba makambo ba idée bazana yango na maboko ezali biso moko. Peuple zaïrois, il faut au téléma. Bisiko zali, il faut au téléma. To banda ko pesa bandeko na biso makasi. Biso to ali awa. Le 28 octobre, tozo bengisa bino nyonso. Peuple zaïrois, bisiko zali. Ngonga zali. Kotisa congé na yo. Bongisa nzela na yo. To kutana. To kende na bisika oyo. Ya Rwanda, na Uganda, tokende. Besoki tokozala. Miloko ebele kosalama. Tomi bonga makaka. Lata kanda. Ngazara jana kanda. Faut la takanda. Toi, là, ici, moussouste. Faut la takanda. Voilà le oyo message on a coupé Sabino. Tozali ko bongisa yango. Kalami ite boko mona bande ko moussousou bako s'exprimer. Ba voix ko bima. Ba papier ko tambola. Bisika dozali. Davi kilimi sous. Tout ça l'effort. Toya. Nebi ki da mboka musu zaka un peu difficile parce que bande ko mususu baza penza mingi bozaka un peu distancé. Mais awa to pesani na ngonga oyo na moment oyo tokoko kutana. Ba institution ya miko ya mboka ebele ezalaka awa. Ba na kati ya communauté européenne, union européenne ba komona oyo koleka. Ba oyo pe bazaka sensible na makambi ya Congo bazali. Ba oyo pe balinga kabiso basutena kabiso bazali bango pe bakozwa pe relais. Tant que kaka nombre na biso nde il faut ezala ebele. Il faut to lakisa bango to paralyser côté wana. Tramele kaka to bloquer yango. Bisika wana ekozala bloquer eko paralyser entrée ya Bruxelles. Tozo bengi sabino boya bandeko. Okozala à l'aise te. Awa, okozala jamais à l'aise ndenge na mboka na yo. Il faut to bunda. Solution mousezate. Tozala ngokaka moko. To échapper en gote, c'est la réalité.
solution ezali moko. Okoluka deuxième solution ekoyate. Il n'y a qu'une seule solution. C'est battre et bouter l'ennemi dehors. Toi, on a mis balité. Bah, élection à bino, laisse tomber. Il faut d'abord se battre et de mettre l'ennemi dehors. Le reste, nous verrons après. Nabanza Nasuki Awa. Ba message vous sekoya. Aux 8 messages. Tindela ndeko. Tindela voisin. Tindela oyo. Yebisaye. Présence na yeza nécessaire. Eza pour intérêt à Zaïre. Yamboka na yo. Yamotolu no place bakunda. Po ekolimwa. Oye ba place so eza lakite. Eza wana okomi mitelengano. C'est le moment ya koya to sangana to bundela mboko na bosolo. J'espère que message oyo kokomela bino moko na moko ekotouche mitema na bino bisika yo ozali. Osala geste wana. Naza sûr kaka volonté na yo nde mutu. Na détermination na yo nde ko avancer babiloko makambo ebele. Na pesi bino mbote bisika bozali ingeta, ingeta, ingeta. La victoire sera là, yo na yo kuna na ngai. Tokolonga eloko likambo yo ekolonga ngai mokote na yo. Merci mingi. Tokutani mbala sima. Ingeta.